nazali koyebisa bino ntina Gloria Olangi apostaki foto wana. Nazali koyebisa bino ntina Gloria Olangi sikoyo awuti kokoma ke mwana na ngai nakolinga yo toujours mwana ya mama Gloria. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na babebe, mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas bandeko na ngai, Gloria Olangi soki apostaki foto wana ezalaki pote atika souvenir un jour bolbona ke abota. Po paya Gloria Olangi ndenge azali na monde ya net to na vie réelle elobi ye moko, vie ya net na réel eza ndenge moko. Donc elingi koloba soki Gloria Olangi apostaki foto ya mwana wana pote boyokila ye mawa teke akufeli mwana, kasi pona boyeba ke un jour Gloria abotaka bomoni ba preuve mwana alali wana. Bien sûr azala ya kokufa, ezala aza vivante, mais Gloria Olangi alingaki bomona aza na ba preuve ke abota. Ndenge moko azalaka na preuve ke abala na 16 ans. Donc paya Gloria Olangi eloko oyo mwasi nyonso abetelaka tolo, ye alukaka ba preuve nango abeta tolo. Donc ndenge abala wana, ata yo obali ovandi 60 ans 70 ans na mariage koleka mama Amazon, pai ya Gloria Olangi bozali ndenge moko. Pote akolakisa yo titre, akoloba soki yo obala ngai mpe babala. Yango wana soki apostaki foto ya mwana, pote alakisa ye mpe abota, pote ntango alobaka alongola zemi to ayebiki abotaka pose alongola bapreuve eza te. Yango wana atandeli mokili preuve oyo ekosimba ye mikolo na mikolo ke azali mwasi sakokisa eloko oyo bino bokoluka libala, azali mwasi oyo akokisi oyo bino bokoluka kobota. Yango wana bomoni meme bakomantere ya sika kapasi alobi Gloria Nzambe apesi azwi, akopesa yo lisusu ndenge kaka apesi. Elingi koloba po bakontinue me moye ngana kontinue makambo bakobi wana te ya ye na Pamela Shekola. Elingi koloba balabi na Gloria Olangi ndenge Gloria Olangi alingi balobela ke abotaka, bamisusu babotaka te. Gloria Olangi eloko lakisi ezali malamu mpona rando. Kote kuna baza na raison parce que nga nalingaka rando. Kolakisa alakisi Karine Mokonzi mpe abandi rando. Rando eye mpe gu epesami mpe ngai nazali ya kobina mpe kosepela. Mais Gloria Olangi soki alakisaki eza kaka mpona bongo. Yango Gloria Olangi nayebi te soki azalaka na posa avanda na ndako ya libala to azalaka na doute ke un jour akozala na ndako ya libala. Pote okoki kozala na posa ya libala, mais oza na doute soki un jour okozala na ndako ya libala. Okoki kozwa mibali bakoki kolanda yo net banzinzi, mais oyebi kaka te soki okozala na ndako ya libala. Yango na mitunaka Gloria Olangi na nyonso oyo asali, na mibali oyo abimi na bango, moko te aproposa libala to ye amona azala guna ye te, pote abetaka kaka mokongo na libala oyo abala na 16 ans.
lelo oyo lokola atiali biso foto na Mike Lokamba kaka avandi pembeni ya Mike ya Gloria Olangi bazali kolela ondire Gloria Olangi akufeli mwana ya 25 ans mais bino moko boyebi malamu na kati ya Congo bayebi kolela ibebe mais bamorne mbala liboso na mona mama azali kolela modele ya moyo bien sûr na photo mais sorte ya mawana sorte ya modele bavandi bazoyoka mawa ye na Lokamba bon oya Lokamba ezali kaka sembla pote alakisa pantalon oya ye batongeli ye na tisi ya matela mais oyo ya Gloria Olangi ezali pona kotonga bapreuve on dirait bazali kobengisa ye na justice mais justice moko ezali kobengisa ye te alakisa bapreuve ke abota yango wana ndenge ezali bongo ezali minene makambo ezali minene rando ezali kitoko bato bakosala baémission ebele mpe neti ekoya gu nakanisa Eliane Tour oyo makambo na ye ekodinda soki abotolaki pouvoir na rando mais sikoyo pouvoir ezongi po te Gloria Olangi aye kocreye monde ya bese na rando mosusu ya kitoko bien sûr autilize mwana ya bato angelu ya nkolo autilize innocent ya bato oyo basali ye sika na nkolo batindi awa bon nayebi te soki vraiment azali mwana ya Gloria abimi na libumu ya Gloria na tie tembe te mais ti lelo nanu na prouve yango te parce que tout est possible na ndenge naloba na Congo voire même na mokili toza na basi ebele na poto avimbisaka libumu mais aza na libumu te mbala moko bomoni mpe aye na bebe toza na basi mosusu libumu etikala kovimba te mbala moko omoni ye na bebe mpe mwana koti classe mais azanga acte de naissance to azwi acte de naissance ya pays mosusu me mama avoyage te soki na poto mboka ya loi esalamaka yango wana nakoki kotia tembe na makambo ya Gloria Olangi te mais nakoki kondima bindimela te po apart kolata bilamba ya minene mais kala mingi te azala kaka na bilamba ya mike na mona libumu te na oyo mpe batelami na Zoro Mabiala ya quelques semaines bien sûr elamba wana eza kama monene mais elamba wana gloire à Dieu etuta libumu ya Gloria Olangi chemise ya Zoro Mabiala elakisi libumu ya Zoro Mabiala ya jeune ya 7 mois yango wana nakoki kozala mbala moko sirte lokola eza monde ya net lokola toza na monde ya rando lokola toza na monde ya bizu baiser couscous en tout cas naza kaka na position ya kotala oyo bayembaka toza kotalela toza kozimele même na kati ya manete mais nazali toujours kotala mpe kozimele yango wana na makambo oyo ya Gloria Olangi ti sikoyo nazali kaka na position net ebandi kaka na minute oyo esali kaka 3 minutes bien sûr po ezwa batemps Gloria Olangi alakisi biso preuve ya balaka alakisa biso image ya mobali abalaki na 16 ans mais alakisa biso ndako bavanda 3 ans te na batemoin lelo oyo Gloria Olangi alakisi biso ke abota bapreuve ke alongola zemi tomona yango te tomona mpe docteur oyo alongola ye te tomona mpe mobali oyo atia yango te mais tour oyo tomoni foto ya mwana alali akufi sikoyo nga nayebi te soki ya ye to ya ye te ti sikoyo nanu nandimi te nanu mpe nawangani te mais eloko naza sir natikala komona Gloria Olangi na libumu ya monene te pas même 3 mois namona ye kaka libumu plat
photo na Zoro Mabiala ezali kolakisa même pas zem ya 7 mois. Naza kaka na tembe te po na komparaki libumu ya ye na Zoro Mabiala. Bien sûr, ya ye tango mosusu ezalaki na forme ya 3 mois, mais se kubaki, mais lokola asalaki erreur atelami na Zoro Mabiala. Zoro Mabiala mbala moko na mesure yango eza ya 7 mois, eleki mwa moke oyo Jael So alakisaki biso ya ye. Po ya Jael So sikoyo ekomi na 7 mois, mais mukolo alakisaki ezalaki na 6 mois. Mais oyo ya Zoro Mabiala eza na 7 mois. Ya Gloria na photo wana en tout cas 2 mois, 3 mois. Mais mbala moko aboti mwana ya plus de 3 kilos. Yango wana na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Rando ezoma pamboli. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de JP Kiama, ta et boss de boss ya ni a danger. Donc on va se mettre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de JP Kiama, ta et boss de boss ya ni a danger. Donc on va se mettre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.